Par contre, un instant, aux la faute. Quelque chose au match, moi, on a enlevé. Bon, que non, on va procéder, moi, on est c'est pour comprendre. Ni papa, quand tu reviens dans un instant, manini, un instant, par contre, maman, à cause, qu'on va pas ma belle, comme ma match à la mona. Par Claude, on t'en a pas perdu. Par Claude, tant que oh, mbingaza, oh yes. Au moins, le maire a bête à bon. Il fallait pas respecter au PC Betanaï. Oui, au moins, mes belles bâtons dans la baroté. So, that's Anya. Osaya. Ton bébé, mon ballon passe à la moi, si bassinaï, qu'on explique, on a yanzora. Il aura salanga za lokola après ça nga passe na kabana pe na moto ta que coûte de plus la grande scène na venir ben so to yebani na musique mais coûte de plus to yebani na musique té coûte de plus azo bina pa karama pa nga na za ndako na zo tanga siko nga na tuna ya na tuna nzo problème nini yo na coûte de poulet yanzo kanda expliquer nga bi leki na nga mamulu bana yebité coûte de poulet côté di kam nga mimi chikefa. On a salé ta finginga mabe. Denga na soana quiz a de poulet. On a serre non. Que ça problème est qu'on finge bongote. Quand voit ce quiz de platine langa, qui se joue Alexandre na la TV. Ba tu ne vois son atine là bas. Pas bon bata bareni mamu platine langa. Donc monaka de nako ngana njo to ko beba. So ça loko anastara sali. Fallait pas amener ma bloc na bongo. Kibombanda muna sala kibombanda balide bana poser bana ngo basa bandumba te ngana ne so do pesa ka papa so Claude Machala faute ndeni kasi te est-ce que Machala mona a hotel ma pena na mona ne Anya Star basa discussion basa débat taso blo mo bimake balinga ki ba enlever nga on comprend et ça déjà ma bé. Ana sita ke funda pona balinga ki ba enlever parce que match à mona a tinde ba enlever nani ana sita pona ni a papa ne papa Claude na mama mona so to Claude Machala na faute. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre, toujours partout dans le monde entier, à travers CL News TV, au PPA Sika. Là, j'en vais dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, on l'appelle Air Max Daddy. Merci à toi, merci aussi à Gola Mayala, merci Nabaye News Obalingaka Biso, tant que tu as toujours Nabandaku pour nous informer Binoba News Oyo Bolingaka. Vraiment, il y a trop. Là, je dis un grand merci à un grand homme, c'est Papine la Messo, merci à toi. Merci aussi à Rocard Messi, le mignon garçon, en direct de Mulhouse. Merci aussi à celui qu'on appelle Christelle Biangani Bianchou. Merci à Noël Mbala, merci Nabaye Nyonso, Balinga Kolanda Biso. Merci à toi Ben Tangu Babi Benji Kwanja en direct de l'Afrique du Sud. Napesio Bambo Tebele Ben Tangu. Merci à toi Babi, un bon tonton, pas comme les autres. Merci beaucoup. Merci Nabaye Nyonso, vous avez toujours branché. Na Arnus Amkonalelo, to solaka masolo o Italie kandi ya actualité o ezo la rage makasi entre Chalamwana na Anya Star. Donc nakoloba ki ke nakol yamba mutu mususte ko yamba ka bato bazakata domaine wana yang azalaka na kata domaine wana ni rembe no mamumuluba na mamuluba to ko sola vraiment masolo yenda za star nanga babi soki oyambi invité à ça spécial il vraiment ça spécial parce que na respecta ka mingi c'est vraiment ma sœur à moi. Bonjour maman. Ouais, bonjour Vanessa, tu pas problème. Problème ni na mususu. Vanessa songi. Ozo créer pas problème. Pardon, ça a pas problème. T'es bonne santé. Ouais, santé ça très bien. Vanessa par la grâce de Dieu. Là je salue mon partenaire, mon privé, Rodike Kiaro, mon Kiaro, par le billet de ma camnamoni. C'est un Sylvie Malika, Namoni Angela Olenga, babi wana bayana nga wana famille nanga, babi ka bayaya, mi ko don nga bino makasi, babi ma patronne ba de Schengen par la grâce de Dieu na basa kamramnae.
Nous invité nous. Mamoulouba, réaction na yo ezanini par rapport à guerre entre Chalamwana na Anya Star. Par rapport à Popo ya mère Chala na sœur nanga Anya Star. Quand on m'a moulé na yamba qui on a passe qui on met ma baie. Et ça m'a baie pourquoi? Ma Chala aza star amunene ya mboko. Yo so betanga batu oyo basala komona musique congolaise. Botanga biso ba mama biso ba Betty Masikini, botanga biso Mambili ya Belle, botanga so match la mwana, botanga biso na mama biso Pongolof. À part ça sous pe na yiba komote mais de fille na yibi bango. Botanga biso bango. Le loba musicienne o de ba komi belé ya basi eza pour la mama Chala. Mama Mbilia, mama Betty. Oh oui. C'est na Anya Star. Azas yaya nanga na yebi na monde ya papa chéri après na yo binene na maison mère quel que soit ma bé quel que soit kanda quel que soit problème tout ça rappelle Vanessa na ko sa pombo banana yo mais na régler on a biso imbale so moi esi mettre commissionner à télé est-ce que ba régler dans problème na bango entre bango na bango ba régler té boule yo to moni vidéo na yoka ki mabela là abega ki mère Chala mwana wa so ki problème il faut pas bon ça na mère matcha moi peut limite na ape parfaite a ko taper mabena nga fa na yete mais yo so condamné Anya po abenga ki Chala te na no condamné pe Anya bon nga pa benga nga mamuti ezapo teke on toko benga nga pe yaya ko benga nga mama leki mama ni tota skoyo ndenge tozola ka artiste comme artiste musicienne na biso tant to benga ya mamu national mais maintenant mamu national voilà que au lieu que Chala mwana mais tu bi kizali kama kibombanda maga kibombanda yeah songa to mbal mo yo makutu nga malekisi to mena bonti fato ki no bon siko elo ba wolela est-ce que mama Chala mwana akoza problème na Anya Star so na makamonde mo bimata sko lo yanzora la katani lo sala liba bote akatani po nini eloko oyo Anya Star fala yo moko maîtriser on penda bokangem okangena mutema pesa na ya baba yoka la kosa loba ava olo balika faut balaka lo lemo est-ce que abalaka lo lemo oui on a la concurrence na mère qui bombanda to boité est-ce que yo mo monite que yo mo posa sali oza sa tongo bake code machala arana moi songa na yeba alatsa alliance bala yeah attention bela mosa so kuno pe simiti ok pas se simiti ton pe azarana mam yo poke boit so il faut ça ni tant que moi si na maintenant saisir le mobo tom susu et rosa pe bango pe wana te top supeza yo moba mususu pe ko za la boaye ninga na ba mamulube suko amon ba bilo mususu ba télé propos na yo asali so ça loko Anya Star asali fallait pas amema biloko na bongo kibombanda muna sala kibombanda balide bana poza bana nani ngo baza bandumba te ngana nyoso do pesa ka papa so Claude Machala faute na ndeni kasi te est-ce que Machala mona a hotel ma pena na mona ne Anya Star basa discussion basa débat taso bilo mo bimake balinga ki ba enlever nga on comprend et ça déjà ma bé Anya Star ke funda pona balinga ki ba enlever parce que Machala mona a otinde ba enlever nani Anya Star pona ni a papa Claude na mama mona so to Claude Machala na faute
Mais ayeba kike azana chala mwana. Pourquoi que linga? Donc alingi mwana ya chala mwana. Yaya. Ata limu ya chala mwana. Yo mona ngote na ndoko libala na yo. Papa abimina mwasa mwala yo mona ngote ezala nango. Siko problème eza papa na pa Claude. Mais j'ai 30 loba bébana na chala mwana papa Claude. Siko pa Claude. Oza homme politique hein, même pour taraminga efaseki. Pa Claude, wa mutu otangi. Oyebi mibeko oyebi baba loi. Siko o monte ke biso to ka soka passe pona nini mama na biso ndaza sali siko. Poza ni papa quand soko yo vanda ino linga ana starté. Manini ana sta pa ko tse mam ako koloba pe mabela ko ba mama chala mona te. Pa Claude mutane pe perdre. Pa Claude toto yo kaka oh mbingaza oh yes. Au moins le mère a bête quand on il fallait pas respecter au PC Betanaï. Oui, au moins mes belles bâtons dans la bangote. So, let's Anya. Osa yaya. Ton bébé que mon ballon passe à moi si basi na yo na chala mona manambi. Biso to ngai ese ngai bana fa na bonne na ba pa tout machin. Bongo maman potiku na yimi ngata ngote. Na tala na utefu na passe. Ngamo babe nga ba mulu ba total ko na clip. Na yimi ngata clip hotel ngate. Na tala na tefu na passe. Ngata na ngaza ka pongi. Musana nga. Siko tant pe ya na nga ano ye bagi ke code match na makam na ye. O linga pe poni beaucoup ba niveau. Ba botina mona peut-être réclamer mambo mona. Bongo esali nini ya mobile bosa bota na mo abota ezaka pa Claude. Magaza ba reg nepo Anya Star alinga Claude te. Claude mdaseni alinga ki. So mdachi problème on surtout eza nani? Pa Claude. Fata do ba vérité. Anya Star lo kasali mabe a ser nga to kabona peut-être to tiko kabona te po nani fan wifi masalanga. Pa Claude Anya Star oza na faute. Quelque chose au match à moi on va enlever. Bon que non va procéder moi on c'est pour comprendre. Peut-être quand on a passionné que l'autre lobby on a fait bah ça les paie ma bé. Mais à préférer le on a TV pour la sécurité maintenant ça va être que le ce problème mais comme les a pour na match à la est-ce que match à moi na a quoi on dit ma yemo repasse à salir la télé. On dit ngangote quand d'autres sur mes G30 bah yo kana na match à la monate pona mabuya Claude Machala. Siko est-ce que c'est cause appelle mouton un peu à cause capable de faire ça mouton mabe pona mbali na e kana ebisi aussi ezani mobilité est-ce que biso tout au lo mama mona surtout et yebi kaka mama Chala et yebi Claude Machala et yebi Anya Star so nga pona ngai ezaki fallait lo mo ba bomba ngonde et ko bete po match moi msko asali Claude Machala asali Anya Star aza sali. Yeah, tout ça oh yeah na mete yo ba bengo teke mo bana boti ba misa to kata kuna. Eza kanango. Ce problème l'homme sous to collection la ba télé té. Bo na ebité ni nga mo milinga na ngana za bo famille na ba yo ka mamuru basaki asa elo mo bo. No o ba biloko to sala vidéo etika la tito okufa bana o to ko bota na ba kokoloko na ba bana na ba kotala ngo. Siko ngana lingana ka vana bona bima mobile mobo mon loko eto sala ba grâce miss na bino wana zanini yo moi solo ba na bima na mutu etel est-ce que mobile ngo au moins papa moi n'est pas ça ni awanga ni mwana po yo mo dozo misa ba est-ce nga so ngi mobile ngo ngo so wa grâce miss non lingete po kwani non lingete po parce que moi sinon faut se respecter yo mo po ba banga yo donc yo bada ba sexe mo oyo mutu te vota afingi moi ne pas permettre ça ma maman elle chie trop o dike moi noni to tira ba poso muso lo sala po bana na biso bazokola bana ngo ba bana nevelas bana ngo baza ba piwi bana ngo ba simba téléphone moi na ngaza ina no 6 mois mais moi na ngaza simba téléphone ba au moins 5 ans
abetaka musique ye moko na téléphone ataka vidéo na téléphone ye moko azwaka selfie na ye bana baza oyo nde baodéveloppe makambo ebele sikoyo nakopesa faute ya mama Tchala soki asalaki kamo anasala alobi eza ya solo ye mo moto alingi aza sali take personnalité na ye mo abebisi yango toyeba balandelaki mbongo ya mwana to ezaka ke match ala mona découvrir que mobali na ye abotana Anya na retard bongo ata babota est-ce que mbongo leki Anya Star akenda koswa mbongo pa code machala chamona yebaka te ayebaka te oh boyo koma ndeni bakenda ndako kuna toloba bile mosusu toloba teke nga naloba nga na kotelaka mutu te soza na défaut so obetaka nzela akangisanga wi naloba ngo nasala baprof nana mam oyo toloba esa pasi mpona baréputation ya biso basi nalongo nanga danseuse mais Anya pas longo yepa koma journaliste aya nanga koma journaliste so ntongo ozoloba bongo nota siko ye moko obebisa personnalité na ye babani nalobi ngo be ya yo moko siko osali homme politique mama Tchala mwana moi tu na commentaire abi Anya Star toujours ba problème na batou azaki na girl awana Sandra Lee na ba beauté les lo sous comme souvent mama Tchala mwana qui aza provocatrice aluka ka ba problème yo koloba ni te na koloba nini Anya Star a cause appeler ba raison na ye eloko sari mabe po parce que alobaki bafunda ba leader comprendre oui wana cause na faute osasanga émission ti na sola pona ngoti wana cause na faute mais lelo lisusu sana ndio kota siko mama Tchala mwana ti ataleka nini aza international aza chanteuse sana ne pas botar bana ni chanteuse siko o ba pasi bakamo ngango weke sila te le yan zo be kuna sa nini atelemi mambo sila na ngote po parce que toza pour ça ne biso ne to se soigner nan to se soigner po parce que Tchala mwana aza mama oyo amukolo ana bano oyo bande ne pas ata ye moko ana mwa ta subukolo ko mwana ko Anya Star te mais aza bana bande ko ba respecta kai o ba be mukolo Anya il fallait ata moi dignité moko boye moi valeur moko boye valeur mais sikoyo Anya mama Tchala mwana za mutu ape perdre nde badoso bebi ke aza mutu ape perdre Anya Star banga tena ba bloka ke funda suna parquet et kozo mse retour de na ya on a episode Vanessa omoni mutu apesa lukaka lona yango pasaka ni abukaka eti mama Tchala mwana ata to na époque ya Fati ibika mama Tchala mwana ko na propagande asalele ya kitoko Fati ibika aza musicienne aroyembele pe nzembu comprendre c'est mutu na kondi na limite ndeki beleba kena na procédure na grande instance que mama Tchala mwana ko ya na essaye ba tutunga bi botika aventure Tchala mwana ya ona te awti même avocat na ye ben bake suko tota rablo mususu ya na lela na toni na ngate na mboka malonga te mama Tchala mwana ero na boy pa Claude pemisa dosé adosé ni bilinga kasiti uso boti moba tomoni nani komeza ne salamo araba sikombe si moba tondaka na ete so makambo na loba moba tondaka na ete il fallait pas babimisango boye na bato bayebaki te me bakomoyeba po atake soupe ba yebite ke Anya Star atikalo bota ba découvrir en kata sur le lobby et pour nini Anya Star a nga kokanga nini passe wana te kanda ya kamupaya obimisi yo dévoiler bato batali abota na ye bongo mama Tchala n'entendra tous les commentaires à bato ceux qui pour la baisse na ndimite Anya Star ko pour la baisse ezalo mo boy antana ma ye mo ami sali mobali na bango sali na mama Tchala improbable mais biso to yeba ke Anya Star balaka oh liba mususu bale simbite bo divorcé
a divorcé. Forcément mbane papa pas divorcé mbane biso peut éviter. A divorcé pour simbarité. Divorcé n'est pas comme na papa. Ma divorcé mbane. On déjà ça azana bébé ou bien ça. Mona. A oza ba 4. Bino ça c'est bino so ba nasis boye ba ma. Te biso ngana mwana me boye bi papa. Dieu m'a parlé. Na kenda fête ya mwana ya collation na Kasavubu pa ya joueur oyo abala leki ya Anastar moi mwa suka ngana oyeba papa na ponga pena Anastar okutana pe barar to mona te mena ko mona ndena nini ya collation pe ya mona linda ya mercredi de to mona na ser ndepe ako benga nga pona so image ya nini ya mona comportement tout le comportement ya bino ba danse ba ex ba danse surtout bato batika ko bina to mona bato bazo bina ba mi pesa fana mamba be mission te na ba clash mais bino ba botika ko bina bo komona ba clash mo ke internet me boluka bezit ba bezi fait ça la mara bo bato batala mara siko eza bezi ngwa de masala boluka bezit il faut baisser na bino dans le bakoma etal bonheur talama non na okaka c'est nga mo boye abenga nga parti États-Unis abisinga mamulu bana tala ko trop oza fia polémique mais jour na bebana kana vena nga nzora là pour makamo venzora fallait pas ça là on masala ki on asanga est-ce que mon na Aisha koko afinga mais ça rani atala maka so tu no finge ça ni dena ko expliquer ngana ya nzora elo asalanga za lokola apesanga passe na kabana pena moto take couche de plaisir grande scène na venir ben nzora to yebani na musique mais couche de plaisir to yebani na musique te couche de plaisir azo bina pa karama pa ngana za ndako nazo tanga siko ngana tuna ya na tuna nzora problème nini yo na couche de poulet ya nzora nda expliquer ngabi leki na ngama muluba na yebite couche de poulet côté di kam nga mimi chikefa o na saleta finginga mabe denga na so na couche de poulet wana sek non que so problème ko finge bongo te ka voice so couche de poulet tinelanga kisi njo Alexandre na ba TV ba to ne voice na tinela ba pa bomba ta ba ni mamu ba tinelanga do monaka dena ko ngana njo to ko bebana so pesa ngana futi donc na yona baka to ba to ba finga ka so talibit manu so ba na faute so ba na raison Vanessa déjà bolelo ba to ba lo ba kanini mutu abimisa Davina mo na faire ego c'est toi non mais yo mo yebi ke yo senga ka jaba mama na yeke na sasa mo na émission so ma benoza ya faute ya mama na yem ta pesa ga senga o senga ka nzela so faut te faire comprendre mukili muki ba ko point te ba to ba bo ngana pesa kaka ba tu no pesa kaka papa code machin na pesa ka faute soka meteza ki esprit anya match mo ngoza problème le lote salina combo ya Anastar en plus na mona nani jeunesse mo ba sanga o Anastar habito na ba caméra na grande distance le bo sa match mo ngabi bo malade lelo ezaki il faut pas ça maso ilendi et c'est bon malade na grande distance on ya buzo ba jokena kamne ba caméra bokenit yemo Anastar sa émission na makala afima téléphone bakanga téléphone na honte bakanga ka été ba pas sur caméra kota ba sur caméra kota ate et c'est bon o mulbo ke tama ke sana na sur caméra na yo tshaka tuma miko bezani non. Mais pourquoi pas bino bo soutenir moninga na bino danseuse? Pourquoi pas bo soutenir Anastar na likambo et comélier peut-être lobby pe danseuse musu peut-être pe ko komela yo ou tena député mo bo to kutena musicien mo ba botisi mo na ye pas soutenir yo. So nga mona la ndeni na siana lobby so ki na tsango cc ke simité ndeno sa na dévoiler ngo ma tant sous be Anastar moi mais que na cc simité on dévoiler secret na bango
comprendre les po abattre la paix vina et peut-être bako bambater l'homme pas oui hein oui bon force à maman tchala mona na ana serende mot tout le monde monter dans ma sentiment yana lobi il fallait pas maîtriser nos problèmes on a c'est pas landela ce que mais est-ce que match la peine de faire du peu bon ana Olivier Anya Star pour la mobile comprendre il fallait biso tout na biso la vérité et yebi kaka mama tchala et yebi Anya mais ce qu'on a n'a boy obi ga batwa sali bazana to de machala tchala mola Anya Star machala peto yebi mutumo alobila mambwa ya ex-président sénateur à vie quand babenga kaye jikaka hein Joseph Kabila Kabangi parce que bayoka soso comme mambwa basi parce que tout le monde makamuzo qui est continuellement bat babanda ko makaba mami elle faire découvrir mon bali et ça buzo ba ya mbel to biso basi parce que na suko mona ka basi ne ba mara fautif ke okoti likambo ngo tina suka Vanessa yo la so lelo moni so mutu pesa luka mbongo ebima aluka problème ma mimi de so talaka vice gouverneur wana zo loba bien ezale loteka na sara nini na bimaka na ye siko ozali ka moko mama wana na linga salini ka papa batu c'est apese mbongo te c'est ka senga ki epena ko shiko moko boye et montant mo élevé et si mami mi obosko asektufa na buraza yana no bi réputation mutu o baby si musala mutu na yo mo musala baby so misapina nzela ta mami mi yona siko eza pona ni biso mo mto sa to yeba ngote pourtant na ba cameraman te o beste micro non biso mo to za mal répété mami mi yona sambo te est-ce que mo bali na ye oza papa bana oza sona so gouverneur na yoka pasi gouverneur na lela bi nzambe soko zaki po ote ngai zo lokumu posa muto ala bisoko eza loko mutu asala ngoto mo ateke so ta vidéo ante zaki na gouverneur te mais vidéo mutu susu mais tant mutu da koti silbo ko chabo eza lo mo zaki préparer est-ce que ngai na yo la da mwasi nanga bacha caméra au moins que maman biso moto masali lelo mami meza kuna oui bob masali na kilokoso bob masali na bilinga bizwazwa oyebi mutute yo lingo s'accrocher na ye oyebi mutute linga osombalé quand to yebi ke Claude Machel quand on voit Claude Machel on voit déjà maman national quand to benga ke maman national mais bino bonbo kota kaka tina kati ya canal ya so Claude Machel ne pe mba match à moi te pour baza ba relation na bango mo so mba match na te so tolobani pour na bete muto mtazakana mutu ne yo posa na mutu na o za amo balo te boza ba piro kumisa ke makasi ya lo wa Claude Machel ba yemeke banzem mo so mba mamute so le pomme de photo yeba enlèvement wana ezalaki mama chala solo comme ya mona ba garde à paix est-ce ya bongo na solo mabe na la ta mutu teni mo bo yebi ke eza ya batu ba yebi yango bana ba faute ba bongisa faute to comme na suka ya émission na biso na ne bisa obisa bat ba Hollande biso une bonne femme parce que tout le monde a mamou deux fois tiki musane musique notre été mamba publier maman sali clash a fini atata muzayi na kati ya monde na ndepe obimi mais tout le monde aka OK mutano logique et après ozolu kambale abala yo to ozolu ko sa vie na ona ndenga bien to bat ba Hollande yo ki azaki danser to kele mawa to china kati ndako bien après on peut savoir réponse après on peut se conseil na ba danseuse nyonso ba olinga buzo ba na télévision oyo ekobe ça fait réputation na bino ti de l'opé Vanessa na musique nazana moi mabete natika kolinga mobala mutute natika teke balala la langa pomoni danseuse et ça kolala et dimna bota mutu ata même si naza bo son bazo na mobala nga olala chaque jour na obeba
Eza te que na banda pe via musique pour la pas citer na lingane musala na ngai. Eza te pour na soigner pes mo non. Eza boy. Ndenge outi na famille na yo. Lokola famille no yebi les alaka. Ndo mimengo na musique. Mobile pa balanga pour na mamungulu ba te soki nzamba baki yende yenga. Qui dans ce monde ma bête oh bazami ibi na sabno oh bazami ba musique pour mi ibi bazali pour na kolinga balala nga ba pesa ngambo biso yoka musala na sola oh ebikanga na poto so na bimana mibali 10 c'est faux. Dieu m'a parlé, c'est faux. Ngalinga mobile benako ba pesa nga franc congolais. Oh pasangisa ça oh yenda bige na moni ba aventure trop na mo ba danser de balilaka siko na ka pata puno le ba publier ngate parce que na saka ba jana te et bon c'est là mamulu ba ça comprendre non na bateau ba kansa ba danser ba za ba ndumba ba file te ba léger bazali ba ndumba pe baza oh baza normal o ka biso to musala biso to za normal yo monaka le danser moko ba publier mi tchesa misapina ba publier le quoi le koso so nga po ozona boso pibenga o pibenga ko libela pamba pe libela ngo yanga te donc luko ba fier ba pibia ba ngwa pona pembe obo yango te be na mamuluba ya to sa blo ngate pona fixe na famille te nga ko salo mo te pona bi famille nga obike so mi fingisi na fixi nga mota fixi mama na nga na papa na nga na baya na nga na bana bande ko baya na nga ablo monto vitara po parce que vie est mystique o ba msuso te iko na bluetooth a chapa bo ki yo mo ete de ba chelo kamera yo mo nga boma mwinda miso tiko mona tiko yo ka soni conseil pas Anya Star conseil pas ah mère chala oza mama mwana ta sali mabe mama limisa kaka tako za mama bleza mute munene faut c'est bien peut-être ba fonder retour ezayama kasi pas ko funda ani ya makasi te aza mama aboma mwana te mama pesa ka mo punition alimisa Anya Star atana pona biso pe bana na ye pa Anya Star zonga pe na émission retirer ba mo penda pona koma mama na yo mami lomei pona koma masalanga fanu wifi zonga pena ser na nga esalo bien lelo yo muto za sali personnalité na yo nem to so beba kolinga te ba chao ya sabo tana makabu ya papa chéri olobaka eklataka siko kolinga susu te ka su yo na makambo yo o ebika yo mo esalo bien te. Ouais, merci Vanessa, na sepeli l'émission mbote nanga na pesi kaka bayala nga CV Malika balobi awa toza na Italie fashion na bandal na moni Angelos baby Angelos olenga awa olenga awa na bandala Malika olenga et Sylvie Malika et Angela Olenga. Babi bakolo espace ya bien biloko asolo. Yoka comme Italie fashion. Boya pe mo na ko oyebo telela mabobi o tu bokoni. Oh babi ba fi option bala tabilo kwa ngwanzu te. Nena boy naza pa Sylvie Olenga na Sylvie Malika fa pesa 4 t-shirts na des baskets. Na kota na parler merci mon dit que mon partenaire privé merci à ma patronne Badega Schengen 5 étoiles ou mais la fin ngole no babi o ba moni na lobi bien o pe na lobi mabe o e blessé bino o e pesi bino pesengo bo bengal maraba muluba plus 243 babi 991 29 14 84. Voilà. Merci beaucoup à toi Mamumuluba, merci à toi, merci à Papi Nzola Messo, merci à Rokar Messi, le mignon garçon babi un tonton pas comme les autres. Merci à toi Benji Kwanja Mokonji. Merci à toi, je te fais de gros bisous. Parce qu'on a besoin en Afrique du Sud. En Afrique du Sud pour Bentango, merci à toi. Merci aussi
merci à celui qu'on appelle Christelle Biongani, Babi Christelle Bionchou. Donc merci à toi. Merci à Bayon Sobaningarabi, Sobobengabi, sur la suggestion, sur besoin de remarque, Bobengabi, toujours, et ça c'est vraiment plaisir à trop. Merci à Gola Mayala, Babi Gola Mayala, Yo Bongo. Merci à Gabi Panzo, Mkoussa Talo, Gabi Panzo. Donc, Naleli, je pleure, Naleli, Jésus plaira, Vané plaira sur la croix. Gabi Panzo, je pleure. Merci à toi, merci Nabaino Sobangabiso. C'est les du bois, c'est les du bois, c'est les du bois. Merci à toi, merci Baino Sobangabanga. Rose Moté, ma babi Rose la Pink, ma grande sœur chérie, babi Rose la Pink, babi depuis quelque part. Donc, gros bisous Nayo, Marlène Gaulois, je vous aime beaucoup mes sœurs, je vous porte tellement dans mon cœur. Et on a dit vraiment trop. Je vous retrouve à la prochaine. Restez branchés sur CL News TV. Vous ne serez pas déçus. À bientôt. Bye bye.